Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités. Canal Doré TV, une chaîne idéale pour vous détendre en famille. Du théâtre et des gags, elle nous propose un programme complet. Moi, si je suis en ménopause, pour le bino, tu m'as bien. Il y a un gars qui a un téléphone, des vlogs pour vous détendre, relaxer et apprendre. Ici, tout est doré de bonheur. Découvrez le monde doré en vous abonnant et cliquez sur la cloche de notification pour plus d'actualités ainsi que beaucoup de monde doré. Makamanga nde tozoboya ba combattant ba tomboki eyindeli lisusu Sandra Mundibi ba voice mususu ebimi o peza pe kwenklirie pe na makambo awa na elibino sikoyo mponga azana nga parti prete nga so likambo ebimi parti nyonso na yaka nango parti gauche parti droite moi je suis au milieu awa pe lokola eza pe na parti mosusu ebimi oyo que Sandra pe aza pe accusée na makambo que elle avait participé à beaucoup de choses, elle a joué à l'hypocrisie pour attraire maman Denise Nyakero. Donc tu la bino au pécat. Pour to tchaki ya maman Denise, to tie ya yemoko Sandra, to tchape ya bateau pe ba ebi pe réalité mosusu biso pe to yebite. Pour jusque là tout le monde a ba vidéo sur mamtazo bimisango Sandra Mundibi wana yemtazo bimisango. Mais na vidéo on a elibino oyo na me conseil la bino résumé mokie. Après non tie la bino. Isa vidéo ya combattante moko na Belgique. Na minute au pays ba combattant pays basé à Kotumbuka. Misusu baza pour Sandra, misusu baza pour maman Denise. Oh baza pour maman Denise et banité amamba au foot eza na kati est-ce que ba footami te yebika bamoko na kati ya vidéo oyo la dame elle est en train d'expliquer alobi oui bolandaki na vidéo nanga oyo bolandaki Sandra Mundibi na live mama Congo abandaki kobeta lisolo ya mama na bango. Sa maman a été arrêtée, a été humiliée, on l'avait déshabillée, on l'avait filmée, parce qu'elle parlait de Katumbi, il y avait le problème entre le gouvernement en place et Moïse Katumbi, des histoires pareilles et tout. Elle était restée avec ça dans son cœur. Mais dans la vidéo ici que je vais vous proposer ici, la vidéo où ils allaient que, oui, ils avaient eu des problèmes dans le passé. Mais après, Sylvie Moulumba, maman Denise, avait arrangé avec Sandra et qu'il n'y avait plus de problème. Surtout Sylvie a approché qui penja Sandra. Alors, maman Denise a penja frappé directement. Maman Denise a dommages collatéraux. Mais le problème, c'est entre Sylvie et Sandra. C'est ça le problème. Le cas, bah, voir si ça peut un clip, maman Denise a bimi victime. Donc, je vais m'expliquer avant d'être la vidéo pour vidéo. Ils ont vraiment mon like. Il faut expliquer après notre vidéo comme ça. Bolandi. On a toujours na 4-4. On a parti pris à mon tout des Congolais. Alors. Alobi ba bebanaka oui pour le selon ebetame na vidéo précédente ba balanda vidéo précédente bozonga na vidéo précédente na tiaki boyo kakuna ba bongisaki ba komaya ko sola bien kutu Sylvie abanda benga Sandra mami kutu Sandra abanda la Sylvie mingi donc babi Sylvie azaka un peu moins fragile alingaka mbala moko bato mingi approchera bato moi mingi moi affection
Sandra bandaki koya na moi ba parole biblique. Méfiez-vous de personnes qui Jésus. Faut vous méfier aussi, hein? Nde sikoyo ampesaki confiance yebi kaka ke ye na Sandra problème ezalaki te. Nzoka Sandra azalaki wana mpona misio mpona kovenger ndenge basala mama na bango, ndenge bamilia mama na bango ye abosana te. Wana mpe nalingi nalobaki moni mutu deja soki bosi bobeba na ye une fois, soki bobongisi bozala ne bien me kotia pembeni note eza mpe leson mpe il faut mpe tozwaka biso baoyo bosi bobeba na mutu limbisanga après bokutanaka bonjour so bozali so bien sûr ezala na oyo moko mpe bobebana mpe na mutu bobongisi bozongani mpe ni l'un ni l'autre ana ba mauvaise osco. Le cœur de l'homme est tortueux. Qui le connaîtra? Motema mutu eza compliqué. Okoyeba te loni mutu azo préparer na motema eza impossible oyeba te. Donc Mama Sandra ana komi koyela Sylvie makambo ya Nzambe ba verset biblique. Sylvie pazo fungwa malem bazo fungwa amemi epe bakor pezo kende pe na bakota mama Denise kuna après aller abalukeli bango tanga balukeli bango wana bango pe na makote na bango bameki kosala moi force nde abengaki bato na bakende obundise bongo ali na kanda na pa ali epe à trahir bango. Donc si je comprends bien Sandra wana aza pe innocent pe 100% pe innocent pe ti. Elle était complice, elle est devenue très. Donc bango nyonso baza ba fufu ya même mbadi. Siko yende siko alinga sa lokola kaka asukoli maboko. Mais en réalité aza mutu moko ko sukola maboko te, elle est dedans. Elle est dedans. Elle ne peut pas se laver les mains facilement comme ça. Elle les a piégées, mais elle est dedans. On va comprendre Yangoana. Et je pense que Binopé va comprendre. Alors, non, c'est vidéo. Bon, la vidéo, n'a pas de détails exactement comme moi, mi balé, pour comprendre. Parce que, na l'issole, il faut qu'on a toujours bas, ça aide mi balé. Pourquoi ma Denise a quoi on peut se explication te baza na bato ba couper sur explication ou de la rabat ba voice oui bango kaka parce que ce qui peut les camboisa na que mama Denise za extraterrestre te aza mutu ako beta pe liso na biso to beta maso to benga na rati to beta ba masolo na bato est-ce que bato ne faut pas rabat trahisa biso trahison eza mabe. Donc Sandra, c'est que moi j'ai compris. Elle était dedans, elle mangeait dedans, mais elle avait des mauvaises intentions parce qu'il y a eu un mal dans le passé, bien qu'ils avaient arrangé, mais elle est restée dans l'esprit de la vengeance et elle s'est vengée. Mais n'empêche qu'il était déjà dedans et elle est devenue traître après. Alors suivez la vidéo moi également, je savais que vous profitez de vous abonner, cliquez la cloche notification, aimez la vidéo, commentez, partagez la vidéo. Si vous voulez acheter une parcelle à Kinshasa, ou dans le Congo central, n'hésitez pas de me contacter. Pour celle de Kinshasa, bientôt là, je vais commencer à mettre la pub sur ça, parce que se trouve à Passa, à côté de Terre Jaune, à 10 minutes de l'aéroport. Les détails, vous allez en avoir. Mais si vous voulez déjà en avoir, vous vous intéressez à acheter une parcelle à Passa, à 10 minutes de l'aéroport, à côté de la Terre Jaune, contactez-moi, les publicités vont venir après. Et l'autre là, se trouve à Mwanda, les parcelles aux alentours de l'océan et aux environs. Donc la terre est tellement ferme, elle est bien. D'ailleurs, il y aura un Kingakati de Tshisekedi de ce côté-là, dont la place est valorisée. Ceux-là qui veulent partir à Mwanda avec l'avion, c'est $150. Mais aussi, il y a aussi une route pour Kinshasa Mwanda, c'est $50 aller-retour. Donc il y a des très belles parcelles là-bas. On appelle ça cité de Boabora. La cité de la diaspora. Bon, batapotonde ba place wana. Na ba chinois bazoton, babi pormo bazoton kuna na Mwanda. Bientôt là,
port elongo na Matadi elongo na Boma to koma so na port mususu na Mwanda on va découvrir makambo eza na Mwanda kuna. Donc hâtez-vous, les parcelles commencent à partir de $2000, 20 mètres sur 50. N'hésitez pas de me contacter. Il y a aussi une possibilité, il y a pesa yo, il y a rotongela yo ko pesa yo clé na yo na maboko et puis tant ngo sombango mikanda ba pesa ezala ya pasa ozo mikanda ezala ya Mwanda ozo mikanda. Alors bolanda vidéo nga pe na olanda na bino bo profiter bo s'abonner pe na la NG officielle. Si vous avez un problème na chaîne na yo ko hésitez de contacter ngai. So pour l'into signer un contrat promotion publicité contacter ngai. Si vous avez besoin de somba chaîne topé à côté ka chaîne bon contacter ngai na ko yebane na ko kiko sunga bino. Alors bolanda vidéo nga pe na olanda na bino bolanda. Bienvenue à l'île de Boa Bora, la cité de la diaspora. Awa ezali kambo ya mabele, ya vision pe ya objectif. La cité de la diaspora, l'île de Boa Bora est située à Mwanda, dans le Congo central. La société Trageco, en collaboration avec Mama Anima Samba, bazo proposer biso ba terrain en face et aux alentours ya océan Atlantique na Mwanda. Bazo teka ba terrain à partir ya $2000 avec le document en main. Eh oui, la société Trageco ne se limite pas là. Elle nous propose un programme de construction. C'est-à-dire que tu payes ton argent, tu achètes ta parcelle, tu leur proposes de construire pour toi. Ils construisent et ils te remettent la clé à main avec tous les matériaux durables. Alors pour plus d'informations, contactez les plus 33 61 43 85 80 et les plus 27 61 093 15 74. Ensemble, baptisons un Congo nouveau pour une meilleure avenir pour notre société. Quand il y a trop des insultes, moi je comprendre exactement. Natikala jamais que ça la vidéo mo ya bongo na finga ka fati beta koto yo mama Denise na sana ngango te o pasala yango nazo condamner te mutu na ndenge na ye mutu na ndenge na ye na lobe eloko wana na live wana na sala na ko luka live wana na bi mama Sandra bozo wela nini na bata gouvernement so yeko zala malamu luka bango bo solo la po boye ezo sala propreté na loba pe vidéo na leka nanga. Après tu yoka vidéo wana et ko sala ke ba okende mama Denise afunda Sandra. Eza normal muto nuire na réputation na yo to sala batu awa to solo lokola batu na mitu ezo sala. Mama Denise aportaki Sandra plainte na mboka na bango kuna na Belgique. Ba okende tina tribunal ba ke samba. Parce que azo loba azo nuire na première dame poto matato kita mama Denise aza quand même moi sa mukonji to mata penda to kita peu importe eloko nini ko za la mena banja bino nyoso boyebi ki aza quand même moi sa mukonji babilo mususu jamais salama na mboka moko te makambo esala mesa makana Congo awa na biso ba congolais jamais omona biloko ba ba camerounais parce que base ba konjona bazaka honnête parce que bango ne bazaka ba sainteté. Mais les kameko ya melem so akota la pe na qualité na ye to me mangota mwa boy mama Denise akende ko funda nani Sandra afundi Sandra kenda justice o ele ka kuna bon je ne sais pas to mona ki ba combattre ba kende na ndaka Sandra bokechu wayambo ayebinga leka na bémission na ngata ba deux fois na TV. Donc cela veut dire que bokechu kenda na ndaku ya Sandra to mona même Odombo akenda na ndaka Sandra. Basala ba vidéo na ndaka Sandra na Belgique kuna bake ko sepela le bakati makambu bakende ko landa e bake ko sepela kuna siko ngape na tuna ba balia combien ngape na tuna ba balia kinini non Sandra za muto alobela mboka mama Sandra aza muto mama Sandra na bengo pona respect bien bengo ka Sandra bon respect na tchaka po biso toza babantu to tchaka mama Sandra alobela makambu ya Moïse Katumbi
Sandra aza mutu ya Moïse Katumbi azali koya ko défendre Moïse Katumbi batebele bozata msubo yebite ngama mboka na vandela kango nazali ko vandela ngo nolanda ngo à la loupe azali pona Moïse Katumbi tangu abimi ba makambu na ye wana ba kombata ba kei kuna na ndaku ba sepeli victoire ya Sandra tout et tout. Elle a gagné na procès oyo bazali nango na mama Denise. OK, biso to ebite a gagné ki ou pas, mais to mona ki ba combattant ba sepelaki. Tant ba combattant ba sepeli. Mama tonke mutu. Yo ebika so mutafingi yo. Emozo luko yeba pe afingelinga nini. Esala makata pa na yo individu normal ozo talanga. Toya ko sala mama lokola Yesu te. Toya ko sala ete lokola za mosantu te. Mais na tuni biso na yo soki mutu mo azo fingo pamba. E tungisa yo teke mutu azo finga nga na sali nini. Poso eza fachi beto mtazo bongisa mboka te. Basi na fachi beto kuna. Bino mo bolo bakali aza mukonja mboka te. Bo akoma mukonja mboka ndenge nini. Tango ekoma makambo ben site. Popolo bakati ye azo représenter nini yaze loko nini ngona mboka wana ana emo dire na mboka wana oui vous avez raison ana emo dire tepo azana ye mukonja mboka aluki kokota relation na Sandra po yeba ogise Sandra fingelieni po Sandra kota ki vie privée tala omoni emo tozalaka batu po so to bitolo baba vérité abondolo baka yazo kotela ki fionto o yazo kotela ki fionto na lobby tangu bino boloba makamba mboka bokota ba vie privée e bandane chindeni makambo eza ya mboka mekoti vie priva muntu azalaki na mobali teli azalaki na mwana boye azali kosukisa boye batebele bosala kango même so topekisa mutu te mama tanga moni bakoti vie privé na ye babiloko ebanda ko mama soki bino bomona ki yango te boya oyoka makambo kana TikTok mengai na yebaki Sandra te naza na téléphone na Sandra te na téléphone na mama te eloko te Sylvie peut droit na kana musika tu et tout ma ngana ebe quand même elonye banda ole kapo nazaki pe koswana ba combattant alukia yeba ba proposer a to Luka Sylvie Luka azo a contact na Sandra Sylvie côté na Sandra mbala moko te akendeki na nzela ya leki ya Sandra kombo na Christelle nazana ba audio awa mais lelo ngana ko chana ba audio te po makambo ngana koloba so mama Sandra Monique na lobby mabe to ko tom suna dekoni ana droit na o mata awa no yamba nga yo Sandra avec beaucoup de respect no yamba soki bo Monique bo sela ngo video quelque part wala nga sko no yana mbula ya ba audio nande Christelle leki na yo a oloba e bongo yepe 5 millions we belé bo leki na yo Sandra eza na kacha eza na kacha Sylvie kokota contact akoti contact abando swana Sandra malembe komo soba komba camarade Sandra abande côté ya Sylvie mama Sandra makambo no loba na banja na kosité pour mama Sandra azaka soki mama pasteur je ne sais pas bon na ebité soki bon côté ya kaka akome côté ya Sylvie loba nzambe ba komi pena ba best friend aussi longtemps mama na Sandra akanga na Congo tamba makambo ane bandi bakangaki mama na Sandra ça c'est vrai bakangaki ye tanga zo saba mabulu awa bazwaki mama kuna na Congo mama kota kasho wana Sandra ko cité mama kota ki kasho Sandra zede na haine o comprendre po bakangeli yo mama koti kasho ala déjà na haine mais tant Sylvie azoya auprès de Sandra salaki gentillesse Sandra salaki eloko ayeba ke loko baye nga sikoyo no beta bango biloko moto Sylvie ayena na bopete ba komba camarade Sandra buta zo prier même pour na Sylvie azo prier ka pour na Sylvie so Sylvie ana likambo mona pa bondeli pona ye azo te ya Sylvie mama Sandra azawana ngana ko se mutu makambu te pona ebse no na ebi moi ebele azo bondela pona Sylvie pas jouer le la sœur moko en Christ sœur moko ateaka sœur moko azo consoler nga tout et tout Sylvie a payé confiance en tout cas comme il le la best friend de Sylvie Sandra Fondation Sandra pendant tout ce temps là Sandra là qui na haine bola nanga bien et loko sali Sandra là qui na haine maman nanga bakanga Sylvie a so côté la grande dame parce que Sylvie azaki bras droit ya maman yo moko yebika so bwana sœur na yo mo ba petit ba kota pe maman ba sœur na bango to mona ka nga na ye pour la sœur na nga et ça la manango so Sandra là ina haine na bango siko ba yeba kité
yango moni bandeko bino bozolanda awa botire pe ba leçon na kata histoire oyo ke mutu soki bobebana na ye kosala erreur kutu te parce que Sandra talaki mama kangamaki Sandra talaki akendaki justice bango sikoyo deti Sylvie ayebaki na ye te apesi Sandra confiance aosolisa Sandra bazwa mbongo bapesa Sandra nani Sandra Fondation bapesa Sandra bambongo tout et tout mais bambongo o bapesa ka Sandra eza bambongo Sandra asengaka te bino mo boyebi kaka bapesi yo mbongo mais mo bambongo musupe kanisa bato pe minoko toyebi yango bo ape bele bolo bana eza pe nzala so bapesi bino mbongo awe bele boko zuwa na ebisi bino bele bo sa ba semblant awa so ba bengi bino pinake ndeza na mbongo quelque part bo kende bo sala assembla ba combattant combien pe ba longa ba pe ba somba bango baza combien o bino boni bo traiter nga de mutu ngo ba payer nga mbongo awa ba combattant combien bo koma wapi o ya uta ko finga Sylvie Mulumba o kombo nena nyo Mulubo nani prophète Élisée aka ko finga Sylvie Mulumba yena mama ba ka ba lesbienne awa ba deux fois ezalaka été lorsque prophète Élisée zakawa bino biso biso to banga batu awa pour politique to yebi ngo to ko vanda awa to ko banga batu Elisa kenda wapi Elisa vanda saka na YouTube kuna mama za deux fois na Sylvie Mulumba ngaku tutona yokango ekamwisanga Evelyn Théo Lazali awa biso mso bana lemba ba certifié awa tango ngana yoka yango ngabi Sylvie Mulumba koma deux fois wana bana mko nini wana to sola kutuna yamo boya combattant atunanga ngala bina yaya wana nga habité omoni nga témoignage ya lokuta na sala ate en tout cas wana ezekila ngata to lobana te yaya eloko na yebi eza bongo na kochika ngo ezala bongo na défenda Sylvie ayebite ngabi jamais atika kozala jamais deux fois na mama yekuta lobina nga keba batu musu ba changer ngabi oui effectivement mais o nga na yebi na ye en tout cas mamba deux fois to vandi wana na lemba wana malgré baba na kingabwa me yaya babiloko ba deux fois wana nga na yebi yango te lelo azali wapi po bino boya ko traiter nga de ba futinga nani yango avandi aso ba pese mbongo ya oboya nani boya ko kokosa batu awa ngai na yango so ba pese mbongo aboyaka Sandra to ba pese ke mbongo après ko uta na procès kuna aboya ki mbongo na tuni mloka question ti ko mutu moka komi kuto aso ba pese mbongo mboka lia Sandra paliaki ba pese ke me ba bete ke Sandra kanga munoko tango komi camarade abato après avoir causé un problème na famille wana famille Tshisekedi après avoir causé un problème na Sylvie mais comment qui ba best friend comme obenga na ba téléphone tout et tout mais lokola Sandra ayebeke bato no kena ba likolo ba kangisa mama na ngai bango bazozo e camarade bango kututé beaucoup plus Sylvie aozo e comme une amie comme une sœur en Christ amemelanga ba verset ya biblique mais Sandra ayebeke ngana bango kozwa ba lia na kozwa ba kota toilette na kozwa Sylvie aki na idée wana te nyoso ya bande ko sala Sandra bande ko enregistrer ye ba côté musupende Sandra bi ke Sylvie pas enregistrer bon ba bande ok non ba mi balé na ndenga ba enregistrement moi mike parce que biso pe tozana ba audio awa ya ngambo ya Sandra nazana ba audio nana ba audio ya ngambo ya Sandra mais ba onyo so ba vivaki na kacha sincérité te bazaki vraiment dans la sincérité te ezaki amitié moko tindika cha calme Sandra à lequel ba moi ma elebele omoni na sens wana bakomi kosola bakomi balena ya ebine loko ezate Sandra bakenda na même na ba Louis Vuitton bakesombele ba mapapa na Louis Vuitton est-ce que ngana zokosa basombele esaki na Louis Vuitton kuna basombele ba lipapa ba Hermès bakokota tina ba Hermès kuna basombele ba mapapa ya Hermès bon ya koloba na ndenge ne ezambonga leta kolia wala ngai na oloba pena mingite mais bino mo bomona Sandra assez calmaki cela veut dire que mbongo pe kanga Sandra munoko toloba ba vérité toloba na ba vérité awa c'est que mbongo pe kanga ki Sandra munoko pour Sandra ce que tanga zimbongo ndeni na avandaki kimia bandolo balisute avandaki kimia zako le balisute pour des semno ke mbongo kanga batu munoko ata ba peso te babi kanga munoko mais yo moko tango liango ebike fona kanga munoko je dois me taire awa po ba kabeli ngambongo mongo ya mukiete na esibino ya mbongo mukiete ba pesa ki Sandra bambongo yango Sandra vandaki nie kimia wana bomona ki Sandra vandaki parce que ba comme ko pese ba cadeau a comme ko sola même na mama tout et tout bazo sola ba sola na lobby ezana mutu moka ucho koma pa mama Kongo wana ngana okotela mama Denis Temena oloba kaka oya mabeto koloba ezana mwana mwasi ma uto koma puisque Sandra zali to akutu na ba ojo na andima ke nyoka longo soke eloko ni yaya mutu sasa na pasete
biso basi to mesala so to vandi to beta beta masolo bino mobotande mama zo seka aza muto azoki Sandra comme ça que le quoi ndeko na ye parce que aza quand même une grande dame aza quand même première dame et ça cause c'est quand n'importe qui bon donc denga seka ki na ye bozongo légèreté pendate mais quelque part comme comme na Sandra ka ndeko na mabenyo se le ka maman Denise ala na poso sa Sandra mabete Sandra taso ke nekise ngaba kangala bango yete po balimbisa ki ye omoni mais là il que batu bozo traiter on est que oh yepe moi légèreté l'équipe tout et tout et pas ce qui me Sandra ndeko a comme ça qui Sandra ndeko ya maman comme ko sekana Sandra maman so na Sandra na appel vidéo so bo ya na makambo babi ya ban solo ya wala kutu Sandra mtalobi te na monika mtache na comment ya mutu to akana passer bana basi so ba vandi ba solo kama solo na banga bibali na bango ba solo ki ngo pamba te parce que Sandra zai ko mentionner ngo azai ko mentionner on a page na ye yango lisolo ngwe bimaki ya mama na Sandra est-ce que zai ka mama vandi ka zo langwa ka nyoka longo to ke non pene pai to zo me pai ba nyoka longo bazo dépendre na ba mbongo kuta gouvernement wana siko mama ka ne aza bazo lotaka nyoka longo pasa na nyoka longo ni pasa na nyoka longo ni tolo ba pe makamu sumpe ndenge ezali bazo solo la bango mibale yo chaki nga kuna mwasa nyoka longo nga zaki boyete mutu ano tangaki yaka masolo abasi bazo sola ezaka ka pasi po bango balekeli mama na Sylvie tamsuna ba registrement masolo mususu mais yango te muteko tumba mboka ndenge mama Denise azali wana Sandra te bato bozo koma bino kati mama Denise bakabwa na Fati beto pona biloko yo ebi basi nde tolamba mibali na chambre terre webinde tolamba mobali kuta zokanga mwasi kuta flaga deli ba okanisa lobi obakele biloko mais mwasi na mobali lobi bazo tambula elo ni biso tozo kanisa na place wana tolo ba ke Sandra za honnête Sandra za honnête azana besoin mbongo te pona zokoba tozo pusana Sandra vanda ki nie wana ba cadeau ezo pesa ma bambongo ezo pesa ma avanda ki nie po moi ba somme bimaki ozo mona ba preuve eza ba preuve ezali ba somme tenge ezo bima wana eza problème ya Sandra ye mona ba Sylvie oyo kutunga mama jona ko ya ko sambisa Sandra ate pona na juge Sandra te ponga linga na zala mo ba respect mutata na oloba na linga toujours ko garder mo ba respect Sandra vanda ki nie awas ko Sandra tanga vandi kimia bo yoka bien a beti bula tali ba monta ba pria ki abi bato yonga na osuka na bango nga bo mengo nga na ozongo place au Sandra pauvreté mais je crois ba montant au Sandra zuaki nandimite ke mutu mo akabela Sandra na vie ba montant wana même si boko ya ko loba ke mbonga ngweza l'état tala omoni makambo na to sela bino live mo la fois dernière fali pour palia ki tata na ye po ko mandinga komi ali tata na me yozo matana avion na makila tata na po ngalinga to za la logique fali lo ezaka ka ingratitude sala ba mama wana baza musika ba mona ke bato au peuple moka to salisier ta omino bolobaka mbongo moyibi oui nde bolobaka d'accord mais ceux qui mutake ko yiba mbongo amemeli yo c'est que eza susu kesite et comme isko na maboka mutu ceux qui lelo mama Denise azumbonga pesi yo ko lobanini ke mbongo ane uti na kesa moyibi non eza lokwa moyibi ayibi Thompson na Zandu akimi na ona ndaku na moba ke kalinga ba kosenga merci na mutu aye na Thompson ba kalinga to ba kosenga merci na mama o ba yibeli na Zandu to ke nango bongo po moi suis pédagogue to ke nango mwa ndengo na mwa pédagogie to sela ngo na mwa muke na tunika mutunachi moyibi moko ayibi mutu tanga yiba ke loko koma ayayeti e koma ayayete to sola pembe na lingite batu mo ba stupid mo ba ya awa na tananga senganga pona na batu no matana batu no matate les guides yom tondo commencer na lié combien yo kutu ko mata ate pona bona problème les guides lelo na batu no mata na batu no mata ate na tudika moyibi akimi na Thompson na ndaku na bango ayena ngo ndako ne sepelite et sepeli ponza lezaki balambi fufu balie ba ko remercier mama na ba yibeli Thompson na Zando to ba ko remercier mutu ayena Thompson na maboko oye komi ayena maboko ndeko na matisa yo na ibuto sona matsozi ana relate po aso mutamatika o fingo kiti awo po bino bomona ka ba futi batu bazana droit ko lobate o tem sunde bana ba droit ba loba bango nde ba liete ka ngane fona lia donc na zelaki likambo Sandra pona sombe lamba ko lata to pona somba ba bilgari oyo ayaya siko tozo kende Sandra Zumbongo mais en même temps na couleur ya maman na bakangaki mais côté wana to za na biso ka franche to za ka franche que Sandra pas zo ki na yango kaka po
quelque part pa qui na besoin lia obino bozo koma kawana po mutu azana kanda kozwa mbongo te webeza ba kanda musuna mbongo olinga ngote obi non ngambongo na ozwate pona na kanda bakangaki mama langa to sala batuti abino bolinga bosa bobima ba santu awa bolinga bobima neti bo na besoin mbongo te ngaba fuchi ngate boyoki nga me nazoloba kama kamunenga na yebi epi na oloba pona Sylvie pena te nazoloba pona mboka na mama na Sandra boyoki bosoki na yela ki Sylvie na ngana cha Sylvie na siwa mukongo nanga Sandra la ravandi atali abi bato ba sakana bambongo bon fona katela bango 5 millions tolala katola muka rande ezonga ndeni likambo sesila toka kimia bakoma ko kende tina ba shop puna ko somba ba Louis Vuitton ba Hermès na lobite que Sandra za pauvre parce que na yoka ke motonga lobake ya za bien tout et tout bon awa pe na poto pauvre bon je ne sais pas tozaka batu vous comprenez tangu ye avanda ki kimia wana po alia ki ya bino bosaka na mbongo ekangisa mutu munoko po bolinga bobi maneti ke biso mbongo to ngo bezo te biso ti botika ba blague wana laisse tomber boko yo kosa batuta moi suis kinois zo mto kosa nga ati boyoki Sandra vanda ki kimia tanga bandi makamba 5 millions na ye bandi ko attaquer siko Sylvie. Pourquoi siko Sandra attaquer sous Fati Betonte na mama Denise abandi siko ko attaquer Sylvie. Bokotu na pona nini? Ba bandi ko attaquer na deuxième fois bandi na Sylvie bandi na mama te. Sylvie yo tonga tozona mama yom to saki bakanga mama na ngai yom to saki bazong saboy. Ya omoni Sandra tanga lingali ya 5 millions na ye. Abinga na ko attaquer ka Sylvie. Nda bandeki ba tak na Sylvie sikoyo. Mais dans l'entretemps azana ba audio ya mama, azana ba audio ya Sylvie, mais ayaki pour attaquer Sylvie te pour la deuxième fois. La première fois ko attaquer Fati Beton. Pour la makambo etali mboka etambola bien te, mboka ezoko évoluer te, ka ndenge zalaka. Nda eko kita la mama Denise, abandi ko sabo la mama Denise, mais akotaki beaucoup plus vie ya mama Denise, vie na ye privé. Koyoki mais il y a deuxième tour ezali ke tanga lali ala muki nga bato fo pi nga 5 millions et là on sala Sylvie za bras droit awa ye fona bana ko attaquer ye obi mutu na mutaye ba mutu ko attaquer mo ba Sylvie baza bato yo bo traiter na ndenge no so bolingi ne na zo mo bozo koma o songi o boyo bon boko ça peine na raison tout comme boko ça peine na raison te mais boye ba quand même o so to attaquer à côté na sambeto au moins ba internet Bayeba oso to attaquer à côté na sambetu oso to attaquer à kemela ba doliprane mais oso to attaquer à ozala kutu wana na kitetites yale tibiso to banga miniature te mafinga to longa to banga su mafinga te mais to yaki nde pona rando te pona ko mi rabaisser te na ko mama sa rando bisiko nga na uti na ko mi rabaisser na vanda ina ni na kata rando po mutu mo azo finganga te photo e baba valeur na biso Sandra bandi ko attaquer Sylvie parce que bi que Sylvie akoka makambute Belgique pezali ekei koto ezongi secret pe ala raté na Belgique ezala raté amoni ke nga fona beta sikoyo eloko mo likolo mama na obimisa mbongo bomone ezaki sikoyo ebandi bando obimisa sikoyo ba voice ya Sylvie mo ezokota pe mama mo boye Sylvie sikoyo na kobanga na Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.